Samedi elamu na mabota na bino bipai nyonso bozwami pona kolanda Mag FM oyo ngai nazali na esengo makasi ndenge boyambaka nga na mabota na bino sans kobeta porte kasi boyambaka nga na esengo makasi mbote na bino bipai nyonso bozwami pona kolanda Mag FM. Tofungola journal na biso pona koyebisa bino que comment éviter influence ya ba réseaux sociaux et pas ya ba jeunes bolanda élément oyo. Voilà, la surveillance, voir comment les enfants se comportent, surtout c'est nous qui vivons avec les enfants et c'est nous qui les rachetons aussi le téléphone, tous ces moyens-là, et si on peut toutefois réguler, ça pourrait marcher. Bon, quand moi, ça va gêner, s'intéresser dans les réseaux sociaux. Bon, quand moi, jeune, ça va s'intéresser dans le biloko anate. Baluka, où est l'essentiel? Où est l'essentiel? Pour les réseaux sociaux, ils ont nuire, ils ont bouma. Et puis c'est là comment malongate. Notre jeunesse nage dans ce qui ne construit pas. Mais notre jeunesse s'intéresse à ce qui n'est pas utile. Le gouvernement n'a pas donné des limites dans l'usage de la téléphonie. Mais si on peut donner des limites à l'usage de la téléphonie, moi je trouve que cette jeunesse ne peut pas aller par exemple dans des sites qui sont prohibés tels que la pornographie, des sites qui ne construisent pas. Ce qu'on conseille, on peut savoir que vraiment, qu'on s'est exposé dans le téléphone et ça bien été. Au moins les taux publiés, mutumusou azui mange nayo, il y a ce qu'on a ndenge nae, oh ya lingi, mais yo ça qui n'a ndenge te que comme un modèle wana. Des conseils gratuits, bah publier vraiment bah inusité dans bangote. Na quartier Kindele, plus précisément na commune ya Mongafula bazali menacé makasi na oetali érosion bolanda. Na quartier Kindele na commune ya Mongafula population bazali konyo kwa mamakasi bino moko botala ndenge mobange na érosion esalemi awa. Érosion oyo esala ba dégâts ya ndenge na ndenge ba mapangu ekenda awa kutu ba kola mapangu misusu ba kufa likolo ya susi ya mapangu na bango ndenge ekenda ba tupe misusu ba kufa awa ba mire kwelelela bango bandako ekwelela bango pona kaka érosion oyo botala ndeti ndako oyo ya 555 eza deja na risque ya kokende awa kaka soki kaka mvula makasi beti lisusu ndaku oyo ekopesa bai peuple oyo ekoyeba na teke ndaku ezalaki population bazali kolela bayebi te soki bakonzi babeta bango kara to pe bayebi ke quartier Kindele ezalaka kaka po bazwaka ta soutien moko te ata autorité moko te ya kitako toyo pona kosala ata constat ya pamba bazala assurer ke bakonzi bayebi bango. On a un problème grave à Mambetali dans nos raisons. Heureusement, j'espère tout le monde les journalistes Tina ici, ils ont beaucoup de dégâts. Ba papa kutu balungwa ba kutoyo, ba mama ba kima, ba mapango ikenda, mon moyen te. Bakonzi boya nanu awa na quartier Kindele na commune ya Mongafula pona kopesa solution na peuple na bino po quartier Kindele ezali kokende malembe na disparition à cause ya érosion oyo soki bosali quelque chose ya ko arrêter érosion oyo peuple bakosepela bobo sanate kalate 2023 l'élection ezali kobanda banani bakovote bino boye bele Passerelle oye sangisi 3 communes mokoka ezali na état ya malamu te population bazali kolela pona yango papi vangu pona reportage. Passerelle oyo bozali komona ezali relier 3 communes différentes kasi ezali kaka inachevé pe abandonné. Donc awa soki mvula ebeti population ya ba commune oyo bazangaka moyen ya ko traverser pona kokende na ngambu mususu suite ya état ya passerelle oyo. Awa soki obeta kede te na bomwana okoleka te po okokuta ba barre de fer oyo ezawana ekosenga kaka obeta moyen ya kede po
oleka malamu. Population balobi baloba kasi balemba pe bakonzi babeta bango mama na kara ya kosakana te. Donc problème oyo etingama bango libela lokola sonzo. Pona biso oyo ezaki bien. So ikambule beti afomone tondi maye komo kota na mapanga batu po ando sauver biso kisensu matete lemba. So ikambule beti maye kota na bandako kopanza kosala bwe bakonza mboka batela biso makambo. Pona situation mediocre oyo toza nango toza kusenga pona te bakonzi baya ba tala lokola boye sur place batala pona biso wana ezali dindi ba kubongisa po batile biso ba méthode mususu oyo bakokubongisa quartier na biso. Bakonzi ya municipalité ya 3 communes oyo bazali interpellé pona komema rapport et pa ya ba autorité compétente ba trouver solution na situation oyo population na bino bazali ko souffrir bino kaka na bakiti ya ba bureau bokitaka terrain te pona koyeba nini oyo ezali koleka soki bobongisi ekosala loko te. Tracasserie ezali kosalema makasi kuna na komini ya Kinsenso. Population baleli mingi bawewa bazali koyeba te ezala ba policier na ba soda bazali kotungisa bango. Torrens Atibu pour na reportage. Kinshasa makambo tambola na mokili omona makambo. Awa na ville province ya Kinshasa tracasserie ekoma nango moninga ya ba chauffeur pe ya bawewa. Ba chauffeur bayebaka te nani oyo akoki kocha ordre na nzela. Okomona policier atamboli amoni kazali mpiaka alobi nga nakozonga ndaku piaka te tika na telema na nzela na botela ba chauffeur mu comprena pa. Okomona atelemi na mwa Carrefour abandi koluka kokanga ba chauffeur na ndenge ya désordre bawewa kutu nde bamona makambo na bango. Ata ba roulage baza sur le terrain okomona kaka ba policier babandi kocha désordre pe embouteillage ebotami. Okomona chauffeur alingi kopesa contact te chauffeur abandi mbutu na ba policier. Okomona pe na coin roulage telemi na kimia. Tuni nani oyo akoki kocha ordre na nzela? Eske ezali policier to ezali roulage? Po toza ko comprendre te nani akosala nini, nani aza censé akosala musala oyo te. Eske kokanga ba chauffeur ezali musala ya ba policier? Tope ezali musala ya ba roulage. Tokosenga kaka na General Silvano Kasongo asalisa nanu mobange na parade ameka nanu ko faire comprendre belema na ye musala na bango ezalaka nini. Po policier azali censé ya kokanga ka ba chauffeur te. Oyo ezali kitoko te. Kinshasa ezalaka nini yango? Makambo boye okomona ngo na ba pays mususu te kaka na Kinshasa. Congo na biso échange ko Obela ozwa solution te Kimambangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur okozwa traitement na yo ya solo Polanda. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya Simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin
oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratique yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là chirurgie maternité radiologie kinésithérapie échographie endoscopie nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix boyoki ozali na posa ko enregistrer album Topé maxi single kende mbangu na studio Liloba okoyokisa masoni te po kuna ba matériel eza ya qualité polanda bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitare ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba opanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba accueil ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele ekoinda mabele 17 décembre kuna na Léon Hotel elongona maman Alice Ali oyo azali servante de Dieu mubange na concert ekobeta makuna bolanda annonce oyo. Shalom, c'est la votre maman Alice Ali. Chaque chose a son temps, chaque chose a son temps. Ngongango et Betty pour l'album Nabiso, Dieu de la prise en charge. Samedi Oyo, le 17 décembre, à partir déjà il y a 12 heures. Adresse ces allées, c'est Kakamoko. Léon Hôtel, na boulevard du 30 juin, à 2 minutes, na immeuble Sozacom. Droit de participation, ils allaient juste kaka $20 et à Pama. Avec $20, aux ana droit, il y a CD, aux ana droit, P aussi, il y a Flash. Où il peut permettre, en tout cas, au CPLA, au BINA.
banimero oyo omoni ezali affiché na etano moke benga biso tokoyeba na koyanula na mituna nga naza kozela yo esika deja ebongisami mpo na yo boyei malamu. Bino batu bonyokwami na poison diabète prostate bomi tungisama lisusu te pour solution eye grâce ya docteur Jean-Claude azali ko traité na bokoko bolanda annonce oyo. Mwana Congo, solution pour na ba maladie oyo etungisa bino tango molai eye yo mutozali na problème ya cancer, poison, diabète, prostate bomi tungisama lisusu te grâce ya docteur Jean-Claude oyo azali mutoto ya Maniema, c'est-à-dire congolais ya solo azali ko traité ba maladie oyo kaka na banzete pe makasa, c'est-à-dire epa na ye bokoko nde bokoko na oyo etali poison azali ko beta yango dada akosalisa yo nanu teste soki osanzi kaka le même jour apesi yo bakisi pe poison epakati atretaka ngo kaka na mokolo moko. Bino ba oyo botungisami na maladi ya sucre ata ematiti na 1000 epa na ye ekokita azali kokitisa sucre na yo ekozonga normal. Bongo batu oyo banyokwami mingi na prostate bomi tungisama lisusu te azali kobeta ngo dada, c'est-à-dire na 3 jours ya pamba prostate na yo ekei ata bachaki yo basonde akolongoliso basonde wana 3 jours ya pamba prostate esili pe na oyo etali cancer ata pote esalaki yo na libele azali kosilisa yango kaka na makasa ya bokoko. Bongo oyo etali hernie okende na yo te baopere yo po bakisi ya bokoko oyo docteur Jean-Claude azali kopesa ezali kolimwisa hernie pe okomi normal. Bongo bino ba oyo bozali konyokwama na mbasu pese bomi tungisama te docteur Jean-Claude azali kotraite yango kaka na makasa ndenge kaka bakoko bapesa ye mayele ya kosunga batu boka bino moko ndenge aexplikaki. Nga naza docteur Jean-Claude naza moto ya bokoko ya biso ya Kinshasa ya Congo eza ya mosika ndenge bakoko batikeli biso molembo oyo nalingi nalokaye bino mpasi bamutungisa mingi na maladi ya bokoko. Antuka ya liboso asenyi na mutu nyonso oyo aza na problème ya poison nga aza moswahili ya este. Antuka poison ndenge etunisaka bino na miniti oyo nga nasonyaka yango journée moko naopesi okakisi mbala moko osanzi na osumbi na traité lisusu cancer libere cancer de scalp comprendre nasoigne nyonso sans comprendre nasoigne lisusu prostate 3 jours nayebiso 3 jours antuka nasoigne mbaso ebandeli nasoigne yango journée moko so ekomi na pota osalaka mwa bato moke esila. Welisa benga docteur Jean-Claude na numero oyo okoyamba ye moko pe akoya kosunga yo esika ozali. Docteur Jean-Claude asuki kaka wana te azali pe kotraite éjaculation précoce, infertilité ya mobali to pe ya mwasi pe ba maladi lisusu. Bozela te maladi ekoma yo makasi pe oluka ye kasi tangu kaka ozali na ebandeli. Welisa benga docteur Jean-Claude okozwa solution pe santé na yo ezongi ndenge ozalaki. Boyebele o tolobaki te awa tembe ezali te po maladi ezali kosila. Oyoki Kinshasa etondi bosoto makasi wana ezali Constant Mag FM esaleli bino bolanda élément oyo. Kinshasa, la belle Kinshasa ekoma nango la poubelle. Okozanga komona te na ville province ya Kinshasa ba fulu bisika nyonso ezala na centre ville ezala ba milieu périphérique nzela nyonso ekoma nango fulu na fulu
bakaniveau ekoma boucher bapoubelle publique kutu etonda kasi misusu balongolaka na bango basalite place wana te. Nzokande premier citoyen ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila alansaka service ya kin bopeto oyo batu basepelaka makasi po ete bandimaki ke na service wana Kinshasa ekolatela mba esika ekozonga kin label. Nzokande service yango msala ya malonga vraiment esalamaka te po ata curage esalemi na bakaniveau salite etikalaka kaka wana après mikolo ebele mvule kobeta batu bakoniata epi salite ezongi nango lisusu na kaniveau bafulu kilikili toyebi te soki ezali nini to Kinshasa balakela yango mabe po ata bakonzi bazosala ndenge nyonso po ete kine koma propre kasi ezali kaka kozala salite. Nzokande kovanda na bosoto ezali malamu te bakonzi bo multiplier befort ebele po peuple evanda na environnement moko ya malamu boye. Typhoïde, malaria ezali tout le temps ami ya kinois boye ezali kitoko te boye bela. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima caméra tozalaki na Florent Okita oyo abendaki biso bilili kitoko makasi pe tozalaki assisté epai ya les garçons sexy Lionel Ngolo azalaki wana pona kotala ndenge musala ezali kosalema kitoko makasi kasi tozali na page rose. Joyeux anniversaire na Naël Dylan da Cruz Imurani oyo abotama mokolo ya lelo balobi champagne ndeko panza na pentaba na ngulu ekotumba makaka pona occasion yango umela na mokili ya tata Nzambe papa alingaka o mingi pe biso tolela yo fort kasi oyo azwaki invitation te kwa kotungisa biso te poko liana komela ekozala au rendez-vous poche ya papa eza mulai makasi balobi tokotonda ndenge tolingi. Joyeux anniversaire à toi Anaël Dylan da Cruz. Tokomi na suka kasi soki bosepelaki na édition bopesa merci makasi na batu nyonso oyo bazalaki wana bairo dans l'ombre oyo basungaki biso po édition eleka kitoko makasi kaka ndenge tolobaka nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana eza maloba ya ye moko Maître Billy Maluwa Cléophas boyoki ngana bino tokutani mikolo ezali koya te